tovuana. Sedeto tata mfumambanza. Beto bana bako tukolombole bakafulu watu sikidikisa. Ça. Tais-toi. Va tout droit là-bas. Tu vas demander au monsieur devant là-bas. Va tout droit devant la case là-bas. C'est pas grave. Regarde. Tu connais là-bas, non? Hein? Là où on part quand on vient c'est bon, où est-ce qu'on a casa? C'est bon. Lelo Tozali, la date du 26 juillet 2024. Solo batata balubakia. Dans 5 mois, denge batata bafanda ki awa. Badat oyo ezali ya kokanisa malekaka na kati na lingomba. Mosusu okosotuka boye lelo férié aona kama. Maman, il est parti où? Mingi to mitunaki. Na bisika oyo tokofandaka badato oyebaka. Me ndenge nini ebele ya bafete aona kama. Ntango wana batambulisi enseignement balobi ete bana na bajournée mosusu ya baférié bakoki kotanga pardon bakende classe pamba te soki badate ya kokanisa na kati na lingomba eleki mingi bacour ekobanda koleka balobaki ete badate mosoir ata bana bayete mikolo mosusu bana bayebaka pourkui badate takisa lelo. Bah oui, on va le faire. Bah oui, je vous ai dit qu'on le faisait, mais du coup on va être en retard. Bah oui, et heureusement que j'ai regardé mon téléphone, puis je vois 4h12. Mingi, ouais, 4h12, c'était l'heure où on devait prendre la voiture pour retourner chez Nicolas et Benjamin. Ah, d'accord. Juillet ekozalaka lisusu date ya biso banganga nzambe. Bah dis donc, ouais, bah c'était bien, vous êtes chacun votre tour. Toye kosangana awa 26 juillet date ya biso banganga nzambe. Ezali na ntina. Bah oui, donc c'est pas fait mal. Non, ça va. Kasi batei na biso ekozalaka mingi banda na banzembo mabondeli pe oyo ekoutaka na mukanda ya tata nzambe
Papa Simon Kimbangu. En 1921, solo azwaki musala. Dega azwaki musala. Emonana titi musala ekomaki munene. Esengelaki asenga bato bakopesa ye maboko. Bato bamonanaka. Kasi bato bamonanaka. Allez, on se dépêche. Mingi emonanaki te bizaleli ya mabe. Oh, bah, dis Yango donc. Papa Simon Kimbangu asengaka na nkolo nyonso. Ndenge nini ya kosala po ete nazwa basali oyo ya malamu. Lesa bango insukulu. Mbuma ya nzete ya bilolo. Mbuma na yango. Omona oyo akoboya kolia ye wana akokani na yo te osala na ye. Na nkolo Yesu mpe ezalaki kaka ndenge wana. Na ye moko mpe Tata Nzambe esalamaki kaka ndenge wana. Yango tomonaka na Tata Nzambe eke Lucifer oyo azalaki ange ya liboso kasi azwaka mpe test oyo ezali ete bameka kondima na ye soki mpenza akoka po ete azala na Tata Nzambe. Biso nyonso toyebi ntango Tata Nzambe aye kosenga likambo ya Tata Nzambe, Tata Nzambe ayebisi ye te kende na nkolo Yesu na mwana na ngai. Lucifer ankama akanisaka ndenge azalaka ntango nyonso pene na ye, ntango nyonso atindaka ngai nazali nde mwana na ye. Nzoka ndi mwana ne ya solo azali mwana mokonzi tikete na tosa atosaki ake na likambo mosusu. Tata Nzambe ayebisi ete likambo oyo komi na yango kende epai ya Tata Molimo Santu. Ye ayebaki, Lucifer ayebaki ete ezali Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Ye ntango amonaki ete balakisi ekolo Yesu, petre ngai naza na deuxième position to troisième position na kotala Tata Mwana mpe Molimo Santu. Ntango ayoki eke akende epai ya Tata Molimo Santu, revolte eyaki makasi. Sika ake na baninga na ye kolobi te tala nakendaki epai ya Tata ayebisi nakende epai ya mwana wana na ndimi. Sikoyo aye kolakisanga moto ya misato oyo babengi Saint Esprit, Molimo Santu, mwanda velela. Donc ngai naza nulle part. Sikoyo bino bomoni ndenge nini tolanda ye Molimo Santu ndenge tolandaka na histoire ke bakabonaki biteni mibale. Bamisusu balandaki Lucifer mpe bamisusu bazalaki baneutre mpe bamisusu oyo bandimelaki solo ke Nzambe azali. Yango Papa Simon Kimbangu ndenge amemi mokumba ne makasi oyo Lucifer apesaki promese ke akobundisa ye. Papa Simon Kimbangu na mosala na ye na ba oyo baponamaki na ntango wana na solo tomoni ete mamekala ye wana azalaki monima mpai na biso tikino elaka. Ntango ekokani oyo bayebisaka ye na Papa Simon Kimbangu ete soki omoni
mokili na biso etambusi na mokonzi oyo ya mwana moke nde yebaka te bosombi na biso ekomi pene. Yango tomonaki mama Mikala ntango aye komona mokonzi oyo ya mwana moke apesi ye mbote, ye wana mpe akendaki na ye pamba te akokisaki bilaka ndenge bayokanaka na papa Simon Kimbangu. Ndenge moko mpe kaka na bamvwala misato ntango bazwi mosala na bango elobamaki ete mosala sikoyo eye munene esengeli basali bazala biso oyo lelo mokolo na biso banganga Nzambe oyo toponamaki na bapapa eke topesa maboko na bapapa bamvwala nyonso misato. Na 5 mois litei ebimaka na papa Mfumu Ndongo, papa dangena kote na banza kola mibale toyokaki ete litei epesamaka na ngombe kinzuka na ntango ya 5 mois ntango papa bafandaki awo. Mutu ateyaka na mokolo wana ezalaki papa Maya Sokolo oyo azalaki na école biblique comme professeur mingi tokuti ye ete motambolisi ya solo oyo tata Nzambe kolo Yesu tata Molimo Sante bamvwala misato akotambolaka na biloko mibale. Mopanga elakisi ete nyama ya yauli akoki koya kopusa na esika bameme bapate bazali te. Soki amoni ete nyama ya mabe alingi agrese pate to meme wana nde akotia mopanga. Loboko mosusu njete oyo ezali na crochet oyo bakobengaka na Kikongo nkoki. Meme soki alingi akota na zamba to na esobe akotia ye njete wana oyo ezali na courbe achi na kingo azongisi na nzela. Jamais akoki koutilize mopanga mpona meme. Yango biso oyo lelo oyo devoir oyo epesameli biso ezali makasi. Tokokontinue na biso école biblique Nzembo oyo tokoyembaka ntango nyonso. Nzembo wana ye moko papa Mfumu Mbanza papa de alunganaki angani apesaka yango vers 1960 nani tokokumisaka AOC wana ne Nzembo oyo ezali koloba ete biso batambolisi kilo monene bapesi biso ya kobongola bapakanu bakoma nde bandimi na nzete oyo eza na courbe na malembe ozwi pate otie na kingo obendi ye na malembe. Grand devoir oyo toza na yango biso batambolisi. Koran
Merci, chorale ya Badei. Oyo ngonga, oyo tokomi na yango ezali ngonga ya pasi. Ya pasi na ndenge nini. Biso banso tobandaki kolanda Badei maloba ya bavoila bango nyonso misato. Papa Kisolokele adei biso, Papa Dialonga adei biso, Papa Diangenda Kuntima kombo na ye Diangenda atamboli na bakwa nyonso ya mokili mobimba mpona koteya biso kolakisa ete nzela mosusu te ya lobiko ezali kaka nzela ya Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu oyo lelo na bambwala nyonso bazali awa na kati na Yelusalemi. Papa Diangenda azokoyebisa biso ete komema molimo ya mutu ezali mpasi pamba te ezalaka kilo okoki kosala na yo miracle otomboli voiture to ebende moko eleka kilo oyo bato bazali kokoka te kotombola yango yo otomboli yango kasi molimo mutu te yango grand devoir ezali na biso batambolisi malamu tobikisa molimo ya mutu ke kobungisa molimo ya mutu. Malamu obikisa molimo ya mutu kasi kobungisa molimo ya mutu te. Mabanza alobaka na nzembo oyo toti koyeba tobongola bapakanu bakoma balimi. Donc ya yango twete tokoma na esika wana biso moko nano batambolisi tozala bato na bolingo mibeko misala. Soki tolandi makambo wana te
biso batambolisi. Donc tokomi batambolisi oyo ezali ete tokoti na elanga ya tata Molimo Santo ya papa Simon Kimbangu wete tokoka kobungisa milimo ya bato. Kasi na ntango wana yo oza koluka nzela ya kobungisa milimo ya bato, yebaka ete na liboso esika ye azali kozela biso pasi ekozala epai na yo. Bakolakisa yo tala yo ozalaki nganga Nzambe, ozalaki nganga Nzambe. Tala ebele ya milimo ya bato oyo obungisi. Tala ebele ya milimo oyo obungisi. Mokolo mibale rencontre ezalaki. Ya rencontre esika moko papa ndengela lobi ete yo okangi en otage stocks are like a constantly baking cake. Sorry, désolé, c'est les réclames. But you still get to Hop. eat. ya tata Molimo Santo oyo azali na nkamba oyebi yango te. Na ntango ya suka milimo ya bato nyonso wana okokende nango wapi? Okokende nango wapi? Wana okomi grand responsable ya milimo ya bato oyo ya obungisi. Na ntango wana tata Molimo Santo ye azali Nzambe ya mawa, akorekipere milimo oyo obungisi. Kasi yo moko ndenge obungisaki milimo bato okomi na mpasi. Wana nde papa Kisolokela alobaki ete mingi tokokanisaka ete bifelo ezali te. Mingi na kati na Lingomba tata Simon Kimbangu ndenge baza koteya biso nakoloba ete ata na premier poste natelana nanga wana, ata na musika namonelaka Yerusalemu, ata na musika nayokelaka banzembo Yerusalemu. Kasi kategori na kategori oyo akotelangana na kati na Yerusalemu aza kotelangana na pembeni ya Yerusalemu, wana bakotala ndenge nini bizaleli na ye asalaki nini oyo ekomisi ye ndenge oyo mpe aza koyokela banzembo na musika oyo ya Yerusalemu. Azali mpe na kategori na ye oyo asalelaki oyo tata Molimo Santo asalelako. Kasi oyo bazali ete abungisi milimo ya bato na bifelo ezali. Wana papa Kisolokele alobaka ye bifelo ezali na yo mutu obungisi milimo ya bato ezala ata moko obungisi ezali na mpasi. Lelo ezali journée na biso ya biso batambolisi. Non, Léonard, stop. Tolanda Je fais pas de cinéma. mibeko ndenge tata Molimo Santo ye azali kotika na biso. Surtout papa Diangenda alobelaka yango biso batambolisi ezala na bamuma ezala na kati na Lingomba. Ntango wana bapesi yo likambo tata Molimo Santo apesi yo likambo kende kokomisa likambo ndenge ezali ndenge tata Molimo Santo tata mokonzi ya bule atindeli yo yango. Kasi soko ke bon enfin papa alobi boy soko bandeli ndenge wana opengwe yo motambolisi. Donc wana bandimi bakosalela lisusu te ndenge tata Molimo Santo alingeli yango, kasi bakolanda nde yo. Parce que tout d'abord pour minimiser maloba to etinda ya tata mokonzi ya bule. C'est vrai tozali kotraverse période moko très difficile.
oyo ezali ete bainjonction na kati na lingomba tokomi yango ebele yango tokoyokaka ete ntango bapesi yo likambo tata nzambe apesi yo likambo satan mpe aza pembeni akopesa oyo ya ye makanisi ekomi mibale yolanda oyo instruction ozwi epai ya tata nzambe oyo ya satan wana ekomi lokola nyoka yela yebisaka na mama Eve olia na bino ye nzambe ye azalaka na ye dictateur soki aza kodicte bino donc azolinga te ete bino bolia nzete wana mpo ete bokoma lokola ye alingaka toujours azala toujours incomparable olia na bino mama Eve ale olia aliaki tala mpasi ndenge yaki ndenge papa diangenda alobelaki yango ete nyoka alesaka kindoki epai ya mama Eve yango bekitaka na Adam esika wana papa diangenda ekolobelaka suka ete na kati na lingomba Lucifer akokotela lisusu na nyoka te kasi na biso bato esika wana te eyaka na ntango wana na papa engopembe ete mutu na mutu na mayele na ye bazali kopesa yo toli bazali kolakisa yo ndenge kosala yo tala nanu mokonzi na yo alakisaki yo ndenge nini okoki kosalela na instruction moko kaka tokolanda oyo tata molimo santu ezala te na nyoka ndenge ayebisaka na mama Eve kolia na bino ye alingaka te eke bato mosusu bakokana na ye kaka mingi eza komona na mokolo na lelo na kati na lingomba ndenge papa diangenda alobelaka yango na sengo moto aza kopesa yo toli na kati na lingomba tala nanu na motema na yo moko likambo yango papa alobeli yango ndenge nini papa alakisi biso ndenge nini soki yo olandi na likambo ya moninga yo mpe okwei nde papa diangenda ali kobakisa ete boyebaka ete satan oyo akoti na kati na lingomba ngonga na ye ya kobima esi ekoki ngonga na ye ya kobima esi ekoki kasi alingi kokende ye moko te akosa wa misusu po azala ye moko te azala mpe na bato oyo bakolanda ye yango lelo ezali lefe insugie ya biso batambolisi toye kozwa toli epai ya tata molimo santu ndenge nini tokoki kotambusa lingomba na ye tozala batambolisi ya solo oyo ozali na mopanga mpona kobeta banyama ya yauli oyo balingi babebisa lingomba etata molimo santu nzete na biso oyo eza na kurbe mpona kobenda bapate na ye bapesi biso nzete te kasi bapesi biso mateyi biso batambolisi mateyi oyo ezali ete ndenge nini koteya oyo bandimo tata molimo santu balingi babunga soki mondimi alingi abunga yo olobi bon d'avance ko oza déranger na kati na lingomba lekedi wana obebisi kasi koteya yango tomonaki ke tata molimo
Molimo Santo. C'est vrai. Ils sont nyonso. Mais on a nini? Papa lobete mesure de grâce. Oyo bazali ya kubunga bakati ya kubakuzonga na kati na ndako. Na mesusu okoyoka bapesi batepo. Amoni eke bandimi na ye bazali kokima ye yango azokobondela bango. Eza na nzela wana te soki oyoki kaka ndenge wana yebaka ete mutu wana azali mutu Tata Molimo Santo te, azali nde Lucifer oyo aboyi kokende ye moko azala ebele esika wana na biso bandimi tozala mpe na mayele na esika wana mesure de grâce oyo papa apesi biso likambo ezali kuyela liboso toyebi ete ntango tokoyaka na fete makambo mibale mabondeli mpe misala tozala na mabondeli makasi biso batambolisi Tata Molimo Santo apesa biso bwana na mayele ndenge nini tokolikoki kotambolisa milimo ya bato korikipere oyo bazali ya kobunga talaka mutu amesanile masanga kolangwa banda bomwana na ye akomi mpaka otika ye oteya ye atika komela bilangwa nyonso wana akoma nde molimo pasi grand devoir na biso nde yango wana ya solo na inauguration ya temple oyo na 1981 bato bamonanaka surtout na contre oyo ya Zunga bato bamonanaka ete temple efongwami bandimi sikoyo solo eke Tata Molimo Santo azali awa oyo bamesana na bango na kindoki kusala na bango kaka komela makila ya bato kolia mosuni ya moto kasi ntango wana komi mpe mpaka atubeli ntango wana atubeli bapapa balobi te kozongela lisusu te kozongela lisusu te kaka na mokolo wana bayambi ye bapapa bayebisi azongela lisusu te kaka na butu wana baninga na ye oyo bakendeke elongo mpona kolia misuni ya bato komela mpe makila ya bato bayeli ninga ngaisi nakomi mpetwa Ila nachikala bino place okota soki batela moswana te topesi yo 3 jours hein koki oboyi kaka vingila tokoboma yo tata wana alobi te esi nazalaki tai nakomi kozongela lisusu te tata wana mboka ndenge ndenge nzuka awa wana moko abeli kaka moke babebi na hôpital ya Kisanga kuna ake kokufa ya kufa mpona nini aboyaki kozongela banzela poso moko kaka elekaka ye akomi na premier poste bayebisi ye te mwaye okota ezali te zela nanu baninga na yo oyo balakaki yo liwa soki baye osa bongo nde okokota ye alobi ete nayebi te ngonga nini koya koya awa lokola akomaki na kondima na ye ninga na ye wana oyo alekisaki ye akesamba kokendakende kozamba
ata mosala asutuka boye tata wakufaki wana ye wana na mokongo na ye atali oye kosala nini wapi naye kozwa yo munanga moye nakota eza te nayebi te ntango nini okoya tuka ngai naye kozwa yo donc manda mene fo tokende kosala baka nakotana soki yo kotikala wana otikala esalamaki mpe ndenge wana esika mosusu te mboka mosusu te awa nakopeki nzoko yango batata na bamama tosimba mosala ndenge batata batindeli biso yango mabondeli kotika te sikoyo te toyoki esi toyoki etikali sikoyo mosala tokende kosala na libanda otongi yelusalemi donc ndenge bakolobaka ete bino moko batambolisi bozali bagestionnaire donc bozali baprofessionnel tokotala mosala na bino oyo bokosala oyo bozali baprofessionnel oyo bozali batambolisi bozali bagestionnaire siko tokotala ndenge nini bokotonga yelusalemi mokuba batikelaki biso te kotonga yelusalemi soki totongi yelusalemi te mpasi na biso ekosila te ya solo kotiola mabeya makasi na likambo wana ndenge nini tozotonga yelusalemi mokolo mibale tolandaki papa liangi nalobaki ete aningi na ye te tozala bamandian ndenge tozali kosala na rythme na biso na kati na liboba yango nde fo tosalela bino bagestionnaire na lifete na biso bino nde baprofessionnel lelo toza na ntinsani ya botongi lobi ndenge toyokeli ete tozali na carnaval mpe remise ya bakado continuité ya ntinsani yango tozala makasi kokanga makaka na makambo nyonso misato bapapa batikeli biso na kati na bolingo libeko mpe misala okomba tata mwa mpe tata molimo santo amen Amen. Ika twakubikeno moko twatonda lusiamu sututambuli kwa selieto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Nkamba, toujours, encore et encore. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de pause avec la Nouvelle Jérusalem. C'est vrai, l'endroit n'est pas habituel, mais c'est le devoir. C'est un devoir que nous avons en tant que disciples de sa divinité de relayer ce que Nkamba fait sortir, de relayer ce que donne le ciel. Nkamba, c'est le ciel. Nkamba, c'est là où siège Dieu le Père, mon modèle politique. Papa Gisolo Lukelo. Nkamba, c'est là où siège Dieu le Fils, mon modèle scientifique. Papa Dialungana Kiangani, le Christ Jésus. Nkamba, c'est là où siège mon modèle spirituel. Papa Dianginda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimango Kiangani. Aujourd'hui, on est le 26 juillet de l'an 2024. Nous venons célébrer, nous célébrons donc en ce jour l'anniversaire de ce qu'on appelle Bana Ilele. En Nkamba, ils sont à la 172e promotion. Moi, je fais partie de la 139e promotion. Le comité de Nkamba. Et dans notre fête, vous avez suivi Mvovo Atata Nduengi Silukufi Tata Kimbango. Je ne fais pas de commentaires. En tout cas, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Le papa Simon Kimango, quand tu nous as guidés. Paris célèbre une date. Paris là-bas, c'est les Olympiades. On va arriver cet après-midi, ce soir. Mais en tout cas, nous, c'est Nkamba. Parce que sans Nkamba, on n'est rien. Merci à vous pour votre attention. Merci et à très bientôt. Alingo Zoana, comment tu vas? Ah, on a tourné.
Merci à papa, mon confrère, papa Komazaï, là-bas à Düsseldorf. Tata, pour l'assistance. Ma très chère consoeur, une date, une histoire, n'est-ce pas? Au niveau de la Ratelki France. Maman Nel Nzazabissadi, bonjour, bonne fête. Et donc, je vous souhaite un belle fin d'après-midi. Que Tata Simon Kimbangu continue nous habiter et qu'il soit toujours fier de nous. Merci et à très bientôt. C'était mon nana. Kamba yelu sele mi misise lingomba oyo. Kamba yelu sele mi misise lingomba oyo.